Bonjour fidèles internautes, bonjour, je vous aime tous. Ezali Wabino Sephora Kings. Il y a Tindika TV, Mikolo pour la retrouver ngai na Tindika TV pour s'abonner et c'est juste beta Tindika TV pour cause d'informations ezali précises, réelles na Tindika TV. Je vous aime tous. Tindika TV, number one. Rapide parce que va jouer la compétition va s'altérer partout. IDPS, viva! Viva! Mes chers amis, mes chers frères Tolobi Boé, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pourquoi Ntombolo va se rendre à Goma, mini-sommet. Il y a vu ça, mini-sommet. Mini-sommet, on a invité les pays voisins. Bah, on va trouble. Motif est nini. Parce que tout le monde est équipe d'avance de M. Kagame et c'est Kiti. Ah, qui arrivé à un commando américain à 19h. Nous avons signalé commando. Arrivé à un commando. Africom. Bazali a bamusu ake kitona. Bamusu bazo sala. Bazo kende na présent na Goma. Nous avons signalé bino que Goma dans 10 jours. Bitumbesi. Tozo kanga ba frontière nyonso. Kombo nyonso avant to banda recensement machine yé machine ba recensement ezali soki talika kombo r oye bandina r dimana yo ruberwa Rwenzori Kilimanjaro Nyarugabu Ruakapuba Ruakapuba Kanyini mime kwa bugana. Soki mologi kama kombo wana. Bakanga deja bisaka. Nazo bisa bino bo sekisanga te bazo seka place bazali. Bazo mwana nazo sala bafanti. Bazo kende. Lumbe. Mwete. Oye koya. Mwana mama. Mambu maso. Yango tolobi mambu ma changer mambu ma bouleverser. Oh, nous sommes Gilbert Kankonde. Toko Kanga Ekaka. Gilbert Kankonde est dans le recensement. ZPM. Boya Kilobi, attentat Salamaki, dans le ministère intérieur, vous nous avez battu. Plus Mwabilou, à la garde de corps naïe, à côté le ministère intérieur, lobby, à 15 heures. À côté de Kati, bato bandoko réclamer bato société civile. Bazo réclamer ba droit na bango. Garde de corps a beti mutu moko société civile masasi na kati ya ministère intérieur. Akufi mbala moko bato bandi wakima. Na bisi bino ba mura bazaki na musée. Force nyonso oyo elaka place les jeunes pires ba koti. Ba kangi plus mwa bilu. Ba beti mabe ba tiena jeep. Na ba garde de corps na ye ba kena ye et pas ba mura. Eza sengote. Eza ki atanta. Ba yela kinde Gilbert baraté. Tozo mettre en garde à bateau à la partir. Boskeba, lui sur le colali. Tolobi Boé. Tozo avertir l'avertissement des frontières. Bientôt le départ de la MONUSCO qui sera remplacé par les États-Unis et Africom. La MONUSCO bakende. Baye kosomba bachaku. Basomba bachaku bakende na bachaku na poto. Bakomi ko iba ba iranium tala MONUSCO bokende ba Monique bana basi. Peuple congolais ne peut pas tomber dans le piège de l'FCC qui veut créer la haine tribale. Tribalisme. Piège wana basali yango ya 48 heures. Bazo tungisa batu na kaluka. Daniel Safu ozo mela jamba mulaibo na tongo en slip. Natuna kaye yo ero na silipo député un petit na kopeto bambata na lobi yaka landa ngai mutu abali mwana mwasi alambaka mikate mama moko boya quartier mama mukolo na ye Daniel Staff siko lelo azokende kozo batu na kaluka ke nazo sala guerre tribale okokoka tango tolobi boye peuple congolais Mobutu alobaki atika slogan moko bazoloba tata bo maman mo école bo nous sommes des frères
Toza ba frère. Moulouba, Moukongo, Moussoïli, Beto na Beto. Nous sommes les oiseaux de même plumage. Nous sommes les enfants d'une même racine pivotante. Racine principale, Beto na Maboko. Nakende kwa racine pivotante, natanga classe de racine pivotante, Kabila yebi yango. Akende kwa bimisa na mnoko na racine pivotante. Ayebi yango. Mine kwa bukana. Nango tolobi boy, soyons unis, prudents, tous. Derrière Fati, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mukontongolo Mwa Mai. Boko zala desite. Siboyoki. Na ba quartier kuna, bazotia ba courant. Na Minkau, ba investisseur ba côté belé, kendo somba lupango kuna. Lupango mwencher, ba Minkau nyonso wana, ba investisseur ba kofanda kuna les Allemands. Bazotonga déjà ba usine. Ba kozo soki 1500 de Congolais, koza la presete. Baya kozwa yo akende Kingabwa. Eba nini ngani no kende Kingabwa. Na lupango wa Mama Olive, yo kombata, ba yebiso ke Kingabwa lupango wa Mama Olive. Meselabe wana, mutu regrette ki meselabe wana nani? Papa Gérard na Mweka, batu ya Boshap. Bakuba. Ba ko sala désordre. Yango na lobaki ke maison civile wana bomata, eza ya batatu kalubi. Batatu mukendi. Bama Muntumba. Bango nde ba yebi parce que eza maison civile ya bango. Lelo maison civile ekomi ya Mukonzi Mboka ekomi machungwa Swahili. Pona nini? Mimi nasema yende na kauze mpombe tala keba. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo changer maison civile. Baretari yango to père de Papa Gérard Mulumba. Ngana kutana na Papa Gérard Mulumba. Na yebisiye ya encore grand temps. Ya kozwa ba combattant ba sécuriser yo. Mais papa, que son âme repose en paix, papa répondre ngai. Boza kinya tokende malembe, ti tokozwa bino malembe yango ekenzie na mabelete. Soki nga nazala na sima papa, est-ce alinga yakende? Ngai Gilles. Si papa ozo eperki nazaka makasi te nazaka na grimace ya kusala te. Ina pesi fiba. Soki na grimace yo mo bozondi sima. Na ngo tolobi boye. Guerre tozanango, eza guerre ya ba Congolais authentique na ba occupant. Ba Congolais authentique boyebi bango, na kotangela bino bango. Surtout le propriétaire du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Kabunda, Kabuya, Frank Djongo, Christopher Ngoi, Mokia, Joko Basil, Roger Lumbala, Mende, Mike Mukebai, ndeba originaire ya Congo, vrai ou faux? Sikoyo, les occupants, bauti wapi, yoka ba occupant. Te, tozo continuer na ba propriété. Denis Kambai pe aza mwana mboka. Jomi Ndongala aza mwana mboka. Moïse Katumbi aza mwana mboka. Jean-Pierre Bemba aza mwana mboka. Kyungwa Kumwanza aza mwana mboka. Sikoyo, tandis que le venant, o bayaki machungwa, bayaki na basapatu milai, veste tiao na makolo. Nazaki na ennemi moko na bandal, chaque jour en lekaka. Tala ba sachet ba biloko uti nango supermarché. Tala tibelez. Mubali. Soki azoleka na vili na ngai, batunezo tala anniversaire à Gilles. Kakoleta biloko ebele nga nazo regrette. Nzambe na ngai na kosuka wapi? Nazo anniversaire na quartier. Azo na mapa minene ba hamburger. Siko nga kaka munoko. Tala tatango masako. Asimi biloko to. Nazo regrette fort. Veste tiao. Tala mukoto ya mulai oya ba libare oya soko mai côté vimbi. Yasika. Mengai kana lipapa. Mais quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil apparaîtra. Appelle la comme bête biloko kitoko. Bazo kumisa na quartier. Ida pesi viva. Mutuna tourna ye. Turo ngape na komi shadari. Ngape na komi papitamba. Oya Fati sikoyo. Yepe akimi quartier. Akomi soka yeboye. Abanda kopesa ngambote soka talinga ka propre. Bonjour monsieur. Bonjour. Tokomi ba camarade. Ba sachet wezake pana ye. Échanger comme e pana ngai. Deta maboko. Yoka, tolobi boye.
tous les agents qui ne veulent pas le bonheur du peuple congolais, tokobimisa bango libanda. Souci na biso eza peuple aller 3 fois par jour. Souci na ngai eza dollar ekita. Souci na ngai ezali zando etikala kakawa. Boyoki ngobila azoloba ke zando elongo awa ekende fikini. Na ndenge nini? Na ndenge nini? Eske oza yumbi? Ndeko, ya turo tokokanga mako. Ngobila soka ye turo tokokanga mako. Yo longola zando ekende fikini. Na ndenge nini? Mobuto tikali zando awa. Yango tolobi boye. Tous les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus encore. Pas Égyptiens, vous avez beaucoup de bangote. Toko récupérer banda ou nabiso. Toko récupérer mbongo nabiso. Toko récupérer ba minéraux nabiso. Si vous voyez qui na kabaya kamwanga, minéraux à Costa Canada. Na kabaya kamwanga, cobalt. Si ça j'ai qu'on déplacer kabaya kamwanga, toko déplacer kabaya kamwanga, to tiens na le côté. Tout soit biloko wana. Minéraux à Costa Canada. Il faut qu'il demande pardon. Batunyo so basala peuple congolais mabe. Est-ce que vous avez besoin pardon? Babomi batu, mais bazaka na orgueil. Batumbi batu na bandako. Babomi, bazikisi batu. Kabila sali crime contre l'humanité. 4 crimes. Crime de génocide, crime de guerre, crime économique, crime à génocide. À chaque crime, 25 ans. À 100 ans. Mais avant qu'il Guantanamo, Tokotia Nazo, Tokotangi Sabana, Totangi Siban. Qui a pillé ce pays? Balobi Kanambe, Politumana Marceline, Ozana 10 sur 10. Mais moi, non, la ville de Kobazil, la zone 0. On va écrire sur le. Et puis, Batouana, il faut tout ça, la bango, libulu ya moulaï. Tokoti si bango na libulu, to finiki. Tokomi ango, tokokomango. Le tombeau de pierre des ressources humaines en RDC. Soit l'homme qui ont pillé la RDC. Tokokoma. Chaque mois, tokéi les hommes qui ont pillé. Toké Koboaka essence. Nicolas Tombo. Nous demandons au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Moukantombolo, de voir la situation salariale de magistrats et avocats de la RDC. Pas magistrats, pas avocats. Bangwana bazo benga ngai tosa simana yo. Belela pe biso ba pesa biso mbongo. Moukantombolo, pesa bango ba jip. Posa bango parce que bazo c'est la tête de droit. À 100%. En commençant par le PG, magistrat, avocat, RDC. 2. Revoir le salaire de nos militaires, FARDC et la police. Abandonnés pendant 18 ans. Vrai ou faux? Oui. Si on le lot, on va dire qu'on pèse les militaires, les biloko, les foufou et yé. Ok, on a constaté. Kabila Keba. Voir le salaire de la fonction publique. Pas fonctionnaire. Bazo uta changu makolo akokoma wiki la salembi vrai ou faux vrai Moukantombolo yokela bango makumawa soit pesa bango mbongo final bavanda na bandaku comme ça biso to récupérer ba poste vrai ou faux vrai nango tolobi boye revoir la situation des entreprises de l'État OCC vol systématique on attend la situation vient de se rétablir mais vol systématique. La Gécamine, vol systématique, en complicité avec Zoé. Zoé, Zoïba, minéré na Likasi, Makasi. Alors il faut vacangayer, Azanani. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo veut faire un pas en arrière. Kalapé va combattre averti. Obazo Belela depuis Tongo. Kobanda 5h ti butu. Tokozo ati jour nini. Moukantombolo yoka biso mawa. Merci beaucoup parce que tout le monde va fédéral va vendre Kozoua. Merci beaucoup parce que tout le monde va Tokozo Bangate. Tobundi, Nabiki na papier, Toko Bangate, Toko Tika pouvoir. Si vous connaissez ma sœur Osani. Toko la remise et reprise avec Jésus-Christ de Nazareth. Awa Tolobi Boye, nous voulons que le peuple mange 3 fois par jour. Par manque de Ngoïka Sanji. Ngoïka Sanji. Bon mon biloko azolo baloba te excès ya kolia mbwa epele balobi muntu moko ayebisinga kalia ka mbwa fort yo muntu moko zola mbwa ko yo moko excès ya kolia mbwa yango komi
Et puis il y a un bandundu. Ok, Tommy Tamboué, en charge de projet de paix, dénonce les étrangers infiltrés pour les motifs économiques au sud du Kivu. Parce que ça va infiltrer pour l'économie. Attention. Après l'arrêt final du Conseil d'État, le FEPM Gilbert Kankondé va activer le recensement. Nous allons tirer attention au nom qui commence par R. Rouberoi, Roi Lionel Cabo, Roi, Rosar. Mike Mukebai dit réunir les mentors. Faïlo et Mouzitou ne peuvent pas diriger le Congo. Wana Mike Mukeba, alobi basa ba pate ba ko diriger te. Sont des commerçants. Mike Mikolo ba chaîne nyonso ye na ye. Il a dit à Daniel Safou que tu as épousé une vieille maman qui vend le malheur pour te faire vivre à Bandel. Wana Mike Mukeba, Kaïté. Un garde-corps depuis ce Mobilou a tué une personne de la société civile à l'enceinte du ministère de l'Intérieur. Ce sont les manifestants qui réclamaient leurs droits. La justice doit faire son travail. Ok, Tozokende. Peuple congolais ne peut pas tomber dans le piège de l'FCC Nasukina Nouana. Lumbe. Moite. Oye Koya. Pasteur Gili. Yakasipa ote biso. Comme ma déception IDPS viva! Viva! IDPS viva! Viva! Fachi au pouvoir viva! 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 IDPS viva! Viva! IDPS viva! Viva! État des droits viva! 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 Bonjour à tout le monde. Bonjour. Et bon début de week-end. Merci. Kaka ndenge na lobaka toya kapoto pesa moi un plus. Parfois pe osanango. Mais lokola mande pesa melibiso to meka toloba na muke oyo sanango osalini oyo oyoka. Pour comprendre que ndenge Bible loba eloko moko te ekotika la kobomba malibe libera. Donc nyonso ekobima nango na poisa. Le loba na kini kutu bakoma ko lobango. Nyonso ya kuku ekobima na poisa. IDPS viva. Viva. Peuple congolais toyebisaka bino. Biso tolandaka Fachi po toyebaka que Fachi a gagné l'élection na ye. Pourquoi l'UDPS a se préparé fi na ye mobimba depuis Zaïre ya ko diriger mboko yo. Vrai ou faux? Vrai. Papa Tshisekedi a panzi nzela po yeba ke na IDPS mukolo IDPS a kozwa pouvoir opposition kozala yango te siko yebisanga a combien plus forte raison muto yo abunda te po na mboka aya ko diriger Congo lokwa Martin Fayulu Madidi yo salamate lelo yo nga na otuna bandeko na zo bandarangi nanga ya kotuna bino motuna nga moko po na respect. Et l'on connaît les autres FCC, à mon le chef de l'État m'appelle. Tandis qu'il y a un patin, il y a un placebo, il y a un ça n'importe quoi. L'IDPS viva. Patin c'est qui, c'est quoi? Et l'on connaît qu'on a vu sur la comédie de Alexandre Lanzela Bazobinissa. Yo, Vandi, Yazonissa, Yazobinissa. Mais ce qui fait à sa patin, il y a Joseph Kabila. Mais pourquoi les lots FCC? Bah, quand il y a conflit dans le président de la République, cela veut dire quoi? Fachi est pour le Congo, mais l'FCC est pour ses intérêts égoïstes, intérêts personnels. Ne si qu'à discussion ça. Besoin à FCC Zalaki, mon konzambo capable de Liboulou, il y a Balengo, il y a Diamant, il y a Or. Comme ça, basta l'association de malfaiteurs. Oh, yo kande baloba na lopoto, dis-moi qui tu fréquentes.
moi je te dirais qui tu es. Mais le col mokonzamboka boyaki yango. Balingai pe moi sina yakota na bakop. Ba marché sandu mama Denise. Balingai yakota pe na bakop bakisi. Bakisi po ya na bopito yamboka na sofo première dame. Mais première dame Kindo Bika. Yakoti na makamusu. Alors guerre à FCC et bandi place Chouana. Je me rappelle. Martin Fayoulou na TV5 a Senaka Mokonzamboka a s'émanciper. Donc cela veut dire quoi? A son courage, il y a qu'on se détacher na Kabila. Wana Martin Fayoulou. Batuna Martin Fayoulou. Proposition ni no sanango na crise au sanamboka. Raison Martin Fayoulou lobi makambwana yetalinga yi te. Na kopia ni Beki na M. Tshisekedi ni Beki na M. Joseph Kabila. Mais lelo, ce qui est encore bizarre, Martin Fayoulou a su Beki, Yakobu Kana, après si Joseph Kabila. Il est pas si viva. Yaya na opanza. Tikanga na panza. Na loba. Il est pas si viva. Lelo yo tangu tozo loba. Bande konanga. Likamba tribalisme ye na mboka. Est-ce que bande konanga bandundu basa? Avec tout le respect, Bayaya ba papa. Mutabandu ndo sa tombola na musaki. Donc c'est que majorité auto sawa et ça va tu yaba. Est-ce que vous êtes d'accord na ba propos oyo elobani que bientôt tokoboma balu baluba. Mais yaya na lobi na yo province e kangana ba kombo lokola bandu na Kasai ezate ba mutombo na Kasai ba mutombo na ba bakabongo na Kasai bakabongo na bosiko yo yebisanga bakabeya na bandundu bakabeya na siko yo yebisanga bakasongo na bandundu bakasongo na parti au pouvoir FIFA. Yaya lelo likambwa tribalisme. Oyo maréchal Mobutu atika yango te. Asangisa biso mungala na muluba na mukongo mutumo. Moko. Yango Mobutu alobaki tatabo. Moko. Ekolobo. Moko. Okonsibo. Moko. Lelo Martin Fayoulou. Oya okrele biso tribalisme. Nazo profiter kotuna batu nyonso. Martin Fayoulou m'a dit de qui es-tu fils? Ensemble na ya nani? Il faut que le peuple congolais toye ba. Il dépasse FIFA. Na lobby ngolobi na plateau télévision. David Azobundana koya tabomiye. Bayaya David balai na kati sa scène. Oui. Mais Saoul Azotuna de qui es-tu fils? Wana mwana ya nani? Mais comment voulez-vous tout ça na mutu? Oh là là comment tu as vu ce désordre? Tata moi cité, Poussete, Yayate, Nekote, Komi na Kolate, Abimika na Mikolo na Congo. De qui est tes fils? Il dépasse FIFA. Tokoki ko accepter et loko wana te. Pourquoi le connaît au salam? Dans une réaction Martin Fayoulou, dans une réaction il y a ministre honoraire. Ministre honoraire. Bah ministre moko sans poids, sans valeur. À se retrouver ministre par rapport. Le loso ya koyebi sabiso Kabila Katange. Bongo Est. Boloba na soka muta Est. Il dépasse FIFA. Bandeko, tala neto boto ba bololete. Na eb sarabino. To saba sobate. Est-ce que Katanga existe aujourd'hui? Le grand Katanga laissé par le maréchal Mobutu. Le Chaba, est-ce que le lot Katanga ça? Bon Katanga oyo. Félix Numbi a solobela, soki Numbi. Katanga what? Il semblerait que Kabila a mutabakalemi. Mais est-ce que le lot c'est Katanga ça? Et ça Katanga le lot? Mais tout solo la petite. Il dépasse FIFA. Est-ce que ça Katanga le lot? Mais tant où il y a ministre honoraire,
azoloba na biso ke katanga o katange menga na oyebisa bandeko na nga bakatange baye pape vérité na liwa ya l'écran katange Laurent Désiré na bomaye baye bisabiso na boma le katange Samba Kaputo baloba na biso na boma okise Katumba Mwake IDPS FIFA koya osaka na batu te kabange numbi lelo tango yoso yebisa biso katanga ayebisanga banani batonga katanga wana est-ce que bakatange batu batonga ngo ngana okanisa bakatange ba réclamer même mikuwa ya Moïse Cho en terrain Égypte wana etali bangote tribalisme wana biso IDPS biso peuple congolais toboyi yango onode menga mutu nazorangao est-ce que na muluba est-ce que na mutabandundu Équateur te mais je suis à l'est dans mon parti pour ça parti à baluba et ça parti à Congolais le lot moni la muka batelemi balobi mukebai makila esali nini egangi mais ceux qui mukebai makila egangi c'est que makila pangi plus pangi ganga rappel à Genève voilà Genève bisonne batutwalaka distrait voilà fayulu ayebisi faci pianga voix nga pe na kopia yo voilà or bango misato babengi bayeba beti pangi plus pas matumbula pesi fois musita pesi fois faci akatani na première session wane ganga te bon lelo tangu la muka basola bakemakila baluba bongo yana nga shangu bala sawa bongo les six légal la sawa lobi tango osepela na malobo te bakia pe bolobi makili gangi mais oyo ezoganga na lamuka bozoyeba te boyeba ngo te voilà musitu bapesi ye présidence ya lamuka mutali boso nommé pangi plus pas Steve Kifwa wana makili ganga te IDPS FIFA pe Kifwa ta ozobanga te oleka na plateau bo symbole banayeke oyambaka un parlementaire debout talaba Kifwata oleki parlementaire debout na ni IDPS FIFA avocat gagné ta procès communal balembana kobimisa maiki muke avocat tomona ata na tosha bavocat na nzoto ye wana na buku lokwa livre souvenir pour interpréter ba constitution na kati oya koloba un parlementaire debout malamu nazala parlementaire debout na IDPS ke nazala secrétaire na ba parti lokwa ba nouvelle la Adolphe Moussi IDPS FIFA malamu nazala parlementaire de Bouna que nazala secrétaire na ba parti lokwa ba nouvelle la Adolphe Moussi parti atana kitambo ba yebi yango IDPS FIFA le lotangu yo solo ba un parlementaire debout Augustin Kabuya Chilumba azalaka nani siko ba comparer secrétariat Augustin na Steve Kifwata il y a pas match et quand pendant les lots na to IDPS FIFA Jean-Marc Kabundi azalaka nani ba comparer leadership à Kabundi na Kifwata il y a pas match pendant les lots Yaya na lobaka na yo mwana mutu ba melisake libele na seya po tanga zola muka réaction na liboso zotala na sana maboko ya nani soka moni mama ta ko boya libele abandi ko luka mama na mukeba c'est un citoyen ko atala lobi trose président Eli ya luku IDPS FIFA Keita Jani yebisa biso komo ya papa na yo yaya ngana originaire mwana ngoto ya tongo dosoyi bazawa misatu babunga ngate servant joueur frère tilelo originaire ya Équateur IDPS FIFA donc nakobunga kesa tata na ngai te mais depuis tikanga lelo 30 ans
na ça même na image na ende na olo babo ata soka biminga biye utabotanga ye mais à combien plus forte raison un Martin Fayulu m'a dit comment la tata moi si et puis les lois il a confirmé changu oyo bande kona biso abandu mutam subo kansa ke ça quoi na bino batu basa majoritaire na changu et ça secteur ya luba Oui. dans la tolo on appelle vérité ko hein donc yonde koye oyo yake pande ko bosangani olobi o mabele na biso et ça pangi plus tant égal pangi mais le longa na otuna Martin ozokanga mana musitu pourquoi c'est une façon ya koyebisa bande ko nga bangwashi ke toza ya bino en réalité rien système yo Fayulu baye na ngona musitu Kabila salaka biswango Kabila ba fabriquer na ba katangele lo komika katangele c'est ça basa panza ya tikanga na panza ko beta biloko ide pacififa Kabila eloko ni Kabila obanga Kabila premier mandat na ye asalaka mwana mala mutuna sa obanga maka Kabila yeko bimisa mansaka na deuxième mandat et loko FCC ba obanga na fachi yango wana bazo comprendre était calme à Fachi ils ont bombé la bisoni si quand on ça par tous les moyens to bloquer pour fille à deuxième mandat à Kabila tout le monde n'envoie pas à Fachi oh bango bakase ba obetana palu bango bakase ba obetana idemo ya fait na sanga Mobutu nsoka ba obetana IDPS ya Bashir Kalumbi Mwana mama mambu maso IDPS FIFA bakanisa ki bakorule IDPS or ba yebite ka ya sana pouvoir moi encore ayeko la politique na ndaku yaka afutela yango minervale peuple congolais soutenons Fachi c'est notre sang c'est notre frère tobate la Congo tobate la mboka yango ndeko nanga ya bandundu otelemi osokanga ndeko na Équateur osobetela tolo na ndeko na yo mais lelo peto matato kita lelo bandeko nanga ya bandundu pe lelo ni boso wela na Congo gouvernement ya ville ya Kisasa bapesaka bino yango po bino bosa bukonzi bopesaka Kabila Jacques Mbunda bandundu te Kimbembe Masunga bandundu te Yandre Kimbuta bandundu te Ngobila Mbaka bandundu te Tofili Mbemba bandundu te siko bolingi ni siko bino botuna ba dignitaire wana basala nini na ba basoba Mandela papa IDPS FIFA bande konanga ya bandundu oyo lelo bo se sentir mal aimé ba oko sabino bozalaka na pouvoir oyo basalelaka nde bino mais botuna Jacques Mbunda bila na ye bandundu te botuna Kimbembe Masunga botuna Théophile Mbemba botuna Yandre Kimbuta botuna Bernardin Munguludiaka botuna Dof Musitu Fumumpa botuna Antoine Kisenga Funchi lelo bandundu ata poto ya courant ezate bino ba député ya FCC bozolinga bosunga ba leader ya FCC basela bino botuna Aubin président ya parlement asani na bandundu mais lelo banzela yango le bandi ko salama voilà est-ce que muta salama muta bandundu mwana ya mboka ah IDPS FIFA peuple congolais soutenons Fachi tolingana tozaba na mboka moko muyaka ndeko nanga mupende ndeko nanga ngapo ngala ndeko na tala d'ailleurs affaire yango pe ya tribalisme et ça quand l'esprit faible n'est monté sur la keloko et ça quand batoro bayu bangaya chilo ndazo benda kaka ndeko na ye croyez bana mais yo tuna Martin Fayulu tanga banda kolanda biso na IDPS leader na yala ki mutabandungu hein
Muto ya bete la gatolo mentor nanga. Mutabandundu. Yaya bomba. Na lobby na sana vidéo yo posa nango. Oyo Daniel Safa so batela Kabila. A lobby tokotika ye to sa ele monument. Bana na biso bakoyaka kotala Joseph Ka. Député ya Pamba et Daniel Saf. Député merci Fachi. Mais les loyaux sont qu'on lobby Fachi a violé la constitution. Mais tout on a Daniel Saf to payer micro. Il fallait Daniel Aloba présent violer la constitution pour influencer qui coule il a son par parlement. Vrai ou faux? Vrai. Mais pourquoi ça fait Aloba t'es-il là? Yaya, na obendo ka matoi. Likamba tribalisme. Tika. Kokota nangote. Soki tribalisme nako simba. Il fallait baluba ba teleme la papette. Nani Kabila na 2011. Que baluba nyonso contre Kabila. Oyoka yango. Bakangi fait. Oyoki nous les ressortissants de Kasai. Ngoika San Japoli na forfait. Oyoki nous les ressortissants de Kasai. Mais pourquoi pas Bissope Bangala na 2006? Il fallait peut-être télémer la Joseph Kabila. Tout ça la bloque. Et ça la maté. Un incirconcis qui est Martin Fa. Mais c'est des politique. Tata et maman tiennent de côté. Il semblerait. Nalobi na yo il est né d'un père Ndinga. Soko chete mbea kotangi langa komba tatana. Ne mutoyo azolinga mema yo influence yo kabona na mulu. Yaya toko kabola wega soni na shibe pia na ndenge ni. Ba meilleur ami. Ma meilleur ami toko kabola wera sona shibe pia na ndenge ni yo ye olobi to kabona de la forêt boyita boyite ni de pesi viva siko ba mabala oye balana muluba na mutabandundu to kabola bango bana bakende wa seke ya Martin Fayulu ndo ya ye bana baza wa siko azoye la biso mfutima toka ela ya tofeye na lobby na yo rentré parlementaire ba ozonga le 15 totala bango lisu likolo ya li biso libanda bango na ka so bo solo ni malamu te bo kuta na peuple lancé c'est ça tolingana peuple congolais salamoko soutenons Fachi c'est notre sang ba réaction yo sezo salama tolinga to salango so ba yibaka Fachi candidature commun de l'opposition puisque c'est lui qui était choisi comme candidat. Oui. Mais Lelo, Bozoko fait là un marionnette. Un politicien aidé par les amis commerçants politiciens. Jean-Pierre Bembana Moïse Katumbi. Mais Fachi Abundi na mapapou ya tatana. Lobango. Yaya tikanga na lobako. Un politicien commerçant Martin Fa, aidé par les amis commerçants politiques. Jean-Pierre Bembaye Moïse Katumbi. Mais Fachi politicien par le sang de son père. Un mot le Congo. Idéologie tu anango siko yango wana. Muluba mungala mukongo muyaka mutumo. Moutoko bongisa Congo et sa fachité. Boyebi langage prophétique. Il y a pas peut-être ce qu'il y a. Peuple, prenez-vous-en. Ayeba y question leader en boka lobia loba mundela kokanga akokanga ye. Mais ce qui peuple a telemi, moyen mundela atinda ce pays exacté. Yango moni ba rouler Fachi na Genève, mais peuple a lobby retiré si signature. Moyen mondial a besoin de Fachi lo bangaité. Là na loba ki le changement c'est Martin Fa. Mais peuple ba lobby ba bunda te pour la Martin Fa. A retirer toi retirer. C'est là nous conciter. Oyo ka invitation que de ce pays. Né politique to bandi na ngosi siko. Politique to bandi na ngo yangoyo. Tomi Zona Mokumba, prophétie laissée par Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Ne yango moni politique to komi na mona ba président chief.
bapeza René, babe Chole, bapeza Kebano, bapeza José, bana mibalo nzambala tisi bangongu. Lelo député FCC Olanda Shadari. Nanya tongi hôtel député FCC le quoi Shadari. Mais Shadari a sali même pas 10 ans na scène politique en Bokananga. Azimbongo wana wa attaqué nanga Lambert Mende. Au Kumisaka Kabila l'article 70 de la Constitution. Le président de la République il reste en fonction jusqu'à la nouvelle Menda tongi palo Shadari a tongi. Obe a tongi pale oyo na tongi. Pour comprendre que ça na batu baso sale la biso. Oh c'est le moment batu bo banda kotika FCC. Batu zo kende siko na naufrage. Kalate. Botika FCC bozongela mboka. Boalu bachitu nga o vena nga salva de la patria. Alobaka boalu bachitu. Fachibe. Tozongela tosunga mboka na biso. Lamuka va déclarer que 15 millions basala nzele lengesa. Elengesa osala malambonga 15 millions. Fachibe. Université Kinshasa. Et Sokwami. Nambongo 100 jours. Fachibe. Vraiment makambo esala malamboka yaya bakotuna ngulu. Ngulu lobi trop c'est. Na nyoko mi pemi. Banda loli kam na bino botuna nya. Nya wa lobi boyoka nenge na lelaka nya. IDPS FIFA. Merci beaucoup bande konanga ba papa. Tobate la mboka. Mikolo idéologie zaka moko. Soutenons le Congo et soutenons Fachi. C'est notre sang, c'est notre frère. Tokoti kamutoya ko sakana na mwana quartier te. Wana yaya ndaku. Tata kufatika ka yaya. Yaya sui musala penser na yeveza fa boko la bale. Siko Martin Fayulu na. Tata na yo na. Tozoka facha zo kufela batata leki ya solo to ya lukuta. Azo kufela bande kwa solo to ya lukuta. Bongo ya Martin abimaka ka yemo. C'était Yambi. Yaya teleki. Tata moi c'était noko. Toboyi politique wana tolingi mukonzo to yebinda. Merci beaucoup. UDPS c'est viva. UDPS c'est viva. Combattant. Combattant toyebisi ozalali sous likolo ya nini. Awa tolobakete mwana mama. Likolo yo toala Fachi vanda totonga bogo Fachi vanda totonga bogo Fachi vanda totonga bogo Fachi vanda totonga bogo Oh mama lele mama lele bagomesana mama lele bagomesana UDPS c'est vivant. Vivant. Fatime. Maintenant. Combattant tolobi mon mama. Mamou Maso. Combattant et combattante bonjour. Bonjour. Combattant tozo sur le coup na kolo Zambé. Parce que Congolais na kata mabele na eko comprendre que badongolo miso bakanisa kete bakabane ko sale ma parti par là. Lelo badongolo miso bako ya kate basali nini? Bakoi. Awa tozoko eklexi mino na dossier oyo ya Madidi combattant ezalaki kabale utaki na ngambo ya FCC bakendaki bazwi procureur moko songolo pakala ake asali oyo tobengi ba document ake kokabolango na ndako ya Théodore Ngoyi akabolango na ndako ya oyo tobengi ya Madidi pone fisque boyokaki appel oyo bazobengisa Martin Fayulu na cour oyo tobengi na cour de cassation papa ezalaki kabale na bango tangu ba jeune oya la muka ba côté le mete bazana na baya ko to bengi na cour de cassation ba profiter pona kokotisa mobulu combattant bolandaki oyo to bengi procureur ya cour de cassation ambete ki sete alobi mukanda wana na yebi yango atabuke bisiko ozali yebe awa na yebi sio bakabali nyonso ya FCC chikicha mikolo tokotala bango système video UDPS c'est vivant. Combattant à part Wana, Yeba déjà Fachi Beton, Moukantomolomo Wamai, mais c'est propre. Awa na minute au sommet à Kafu. Oh, Tobenga na Boma. Tolobi Boy Soki Kaza Makufi.
tokotala ngo na go papa baza kokopesa bango mbela balobi ete selon États-Unis d'Amérique na kanya na bango tozobenga faci béton il fallait batikele temps à travailler mais baye komona ba groupe armé oyo eza na S bazokota mingi kosala désordre na République démocratique du Congo yango bazokebisa bango yango omoni nazoyebisa yo lelo tozoloba ezali vrai oyo tomoni na kimona mesu déjà descente ya armée ya Africom bayaka te basali nini papa awa apart kabal oyo bato bazoprépare na Assemblée nationale ezali na kabal moko oyo toyebi bandeko ya FCC bazoprépare papa soki bolandi Moïse Kassage ndenge azoutilize bapropos na ye na télévision bazobimisa biso ye bazobimisela biso ye liboso lokola patin awa na minute oyo combattant eloko bango bazoprépare ete bazobongisa kabal na entourage oyo tobengi ya chef de l'état toyebi parce que mikolo mibala tokobimisa kombo na ye ezali na garde moko azali garde rapproché pembeni ya mokonzi ya mboka kombatana loba te awa kala mingi te tozobimisa kombo na ye parce que garde rapproché wana bato ya FCC baprépare ete asala kabal na mokonzi ya mboka yango tozosenga na mokonto mbolo moya mai achange oyo tobengi bagarde na ye nyonso parce que toyebi badongolo misu bafongoli bamadi papa tokoyebisa yo lobi déclaration oyo tobengi ya Francis Kalombo Francis Kalombo lobi alobi munoko na ngai ezalaki nga Mate Fayulu muyibi munene ayiba oyo tobengi Moïse Katumbi même mbongo ya Linzanza miliki lelo bouti kolanda na munoko ya Daniel Safu auti ko dévoiler ete ayiba ina mbongo bapesaka na azalaka na prison Remaki Mukebai alobi auti ko yibu kozwa na mbongo na ye batindelaki na prison akenda asi apesa mwasi na ye $200 $800 atie na poche abitala lolenge bato bakoki kodirige mboka alobi aza moyibi munene alobi mpe boye azalaka commerçant ayaka oyo tobengi cop oyo tobengi na politique papa lobi oyo tobengi service nyonso oyo tobengi ya migration na kati ya République démocratique du Congo babeti mbela balobi mutu nyonso kokotisa biloko na ndenge ya kimuyibi soki bakangi yango bakosala oyo tobengi vente publique plupart aussi bakofutisa yo oyo tobengi mpaku ya leta ya makasi il ne peut se vivre bomonaki descendre ya ndeko na biso atu bomonaki na bakongo nzela oyo bazotya oyo bazosala nzela ya beton na boma bomonaki lolenge nzela wana bazosalela atu abeti sete mingi alobi ete oyo bandeko na biso ya OVD soutenir vision ya chef de l'état lobi na ba province nyonso il fallait oyo tobengaka province nyonso ezala développer na banzela parce que permettre à biso pour na libre d'échange il ne peut se vivre combattant à part wana bolandaki ba député éli oyo tobengaka ya Beni bakendaki kotala société moko oyo tobenga société moko ya courant ekiti na kati ya Beni ezali kosala oyo tobengi barrage pona bandeko na biso ya Kisangani bayeba moyen ya kopela malamu lobi ba député nyonso ya Kisangani bakenda kotala bayebisi bango dans 15 jours société wana déjà eko alimenter oyo tobengi Kisangani mobima grâce ya politique ya mokonzi mboka Fachiba combattant d'élite à part wana lobi bolandaki professeur Mbata a répondre ndeko tobengaka ndoki munene Nyabirunga apa Nyabirunga aye ko répondre lisusu ndeko tozobenga Moïse Kassage alobi ete azalaki mutu moko banda kokima même na cour na ye atikala kokota cour na ye ata mukolo moko te Moïse Kassage na droit te aloba ba propose loba wana soki babengisi ye est-ce qu'à défendre yango il ne peut se vivre combattant to pesi longonya na présent ayi na o tobengi odise mwana bute na ndenge bauti kosala nomination combattant na yebisi yo préparer ceinture kala minute place au monde ka IDPS kotaka te même na cité papa to ko évangéliser porte par porte comme des témoins de Jéhovah il ne peut se vivre combattant d'élite na actualité otoza nango yeba déjà na moment oyo invitation moko ya reine Angleterre oyo ba organiser na président moko to bengaka ya Serbie baza kopesa Fachi balobi ete il fallait Fachi que le plus vite possible parce que ben investisseur bazo beta sete il fallait ba ya na République démocratique du Congo Fachi na yebi bien ba orateur basé belé pour na lelonga ina suka merci beaucoup.